bandeko balandia édition Kimbangisto TV mbote na bino bisika nyonso bozami libaku ya kolanda biso na ngonga oyo. Ndenge ezali bomesano toza na 6 jours de la semaine, le 7e jour eza dimanche. Ndenge eza bomesano kati na biso batu na oto bengi mondimi lelo dimanche ya le 13 mai biso bandimi ya kati ya église Kimbangiste B26 bana mokoto tomataki na église na mokoto pona ko landa to ko sanzola journée yango na yango wana mokolo ya lelo epesamaki epai ya papa José Diangenda Kisolo kele ye mutu a lendisaki bandimi lelo na église après avoir kolanda matei ndenge za bomisa na kati église Kimbangiste papa José Diangenda Kisolo kele ye mutu a lendisaki bandimi na yango wana to landa biso na bino mai oyo papa José apesaki biso to landa Kimbangisto ye Kimbangisto ye Kimbangisto ye Papa Nkuluto ye Papa Mfumu Mbanza oye Papa Mfumu Alongo ye Centenaire oye Centenaire oye Centenaire oye Batatana ba mama ya solo tokozala na biso na maloba mingi te. Lelo tolandi oyo papa Makisole la tangeli biso na mukanda ya Tata Nzambe. Ye conclusion na ye ya matei na ye atuni mutuna. Centenaire ya papa Diangenda ememeli biso makambo kitoko to ya makambo ya mabe ye mutuna na ye wana to conclusion ya matei na ye moko kati na biso atala est-ce que centenaire à papa ememi makambo kitoko to makambo ya mabe ngai soki po na ngai to biso to hésiter te na koloba ememeli biso makambo kitoko pamba te ya solo tozelaki yango mingi ezalaki na biso awa bokanisa kaka va centenaire tokomaki na keti est-ce que centenaire yango ekozala to ekozala te Luanda tokokende to tokokende te boyebi batu batension emati batu batension ekiti batata na bamama tosepela pamba te ezalaki pari moko très difficile batiaki biso mutambu moko batielaki biso soki to échoué to resisaka na centenaire a papa te nayebi te lelo soki tozali ndenge nini kasi Nzambe azali Nzambe ya mawa tango tolobaki na bino ata mukolo moko Nzamba koya kobongisa na ye bande konanga nyonso balekaki awa nalandaki papa Charles alobaki nalandaki papa Christophe nalandaki papa Martorel papa Alphonse bande ko nyonso balekaki awa basi bapesaki bino ba rapport nyonso ba pasio yo tomonaki kasi bana Kinshasa ngapena koya kotia moi c'était l'état gouvernement angolais azalaka très difficile pour octroyer ba visa tout pour pesa ba visa kasi vers la fin batwanga ni balobi même 5000 personnes bakouta Kinshasa to bakouta na RDC to pesi nzela bakota na bango Luanda tokende to tokende gite centenaire et salamité yango mute buluki balukutakana lukutakano ye likolo ya ay bongo biso tolobaki batu nyonso boya tokende
Avant même centenaire, papa Alphonse, papa Charles, papa Dieudonné, basalaki mukanda. Bakomelaki papa Simon, toko kutana te fête ya papa. To sangana to zalesika moko, to sangana to sala fête ya papa na elongo. Toujours qui réponse te. Donc biso toko salaka toujours papa. Kase lukuta tango yo tamboli na lukuta ke ekendeke musika te. Tango toye kotala lukuta kano bimi na yoki mawa. Pamba te na lukuta kano banda e bandeliti na suka. Lukuta na za kombo nango lukuta kano. Donc lukuta kano ye kolandas. Donc lukuta na lukuta bande ban ludi kikilu. Na ko démontre ludi kikilu batata na ba mama. Lukuta kano. Kano nani za kombo kano. Kimbangi soye. Papa Diangenda saliva œuvre na ye. On dirait besoin de sengote. Kimbangi soye. Kimbangi soye. Kimbangi soye. Bolandela lukutaka noana e bandelikino suka. Eloko ko sala ngai soni pe passi tous les jours 24 heures sur 24 ba kolekisaka on a radio. On dirait makambo kitoko. Donc tata Nzambe na yebite. Likambo ya mabe to latiango. To tiango vraiment nesika. Eloko ya mabe to komona na biso te suka likambo za mabe to bimisi yango na place publique. To vanda kiao. Bolanda biso malamu lukutakano souci ya lukutakano makila nyonso papa Simon Kimbangu elongwa bango batia ya bango tango tozalaki na nkamba papa Charles alobaka ngo tout le temps awa tolobaki na bino le papa Makela yaki komona biso ngai papa Charles ya Marianne je crois na maman Micheline tolobaki na bino tokobombela ka bino likamte papa José papa Charles Lingomba ekozala lisusu ndenge batata na bino babana ekotambusa ngo te. Lingomba siko ekozala biso bambuta tozwi makamu topese pai na bino. Tolobaki na bino to tolobaki te. Elelo esalami to esalami te. Lukutaka no rien seulement que nyonso ya mabe bongisamaki yango siko bakolinga batia en place. Makambo za lelo te. Papa Diangenda yeko bimisa nyonso. Papa José, papa Charles. Lingombe kotambusa makasusu ndenge batata na bino batambusa kite. Ke batata na bino babongisi likamba pese pai na biso. Biso te, mbalo biso toyokani. Papa Charles azui mutuna tuni mutamakela. Alobi mutamakela. Est-ce que bosolo na ba papa Simon Makambo lobi na biso? Parce que biso jamais tokoyo kondima makambo wana. Alors bien, si tu solo lina bango, donc c'est que papa Simon Bandimaki. Tata lobby, hein. Tant nous sommes ni kambo, bo sangani, bo bongisi yango, alebino bo zue pa ya bambuta bo pesi. Bambuta ba lobby, hein. Na lukutaka do makambo koza susu ndenge wana te. Biso tokotambola lokola l'État. Mukondi président mtazwaka ba décision. Assemblée Parlement a eu une décision, ba bongisi makamba yeko pesa pa ya président. Tata Nzambe. Oza lingomba molimo mosantu. Siko biso to landa lulialo. Pendant que papa lo bagi biso nde to kote ya bango. Eko zala susu ndenge batata na bino bazala kite. Donc biso parlement to bongisi likamto yeko pesa pa ya papa. Donc biso siko bambuta batu bandi ko tambusa biso. Donc automatiquement oyo nyonso batata lobaki to boaki yango na mai to kwezi et biso to ndibalika jamais to lobaki déjà non ne bandeli to lobaka tango nyonso non bino bondimi na bino ha lukutaka no ye na kanisa yibo koloboye omoni nzamba ko zaka na mabombe na ye Tolobagi na bino makanisi na bango dès le début. Malheureusement, Mutamakela Zakasute, soit Zalake Bongaki à vivre Makambo.
bamutadite les nyonso malheureusement patata na ba maman passe hein. Quelque part moi je me réjouis na bi oh mais batu nyonso ba sepelaka te papa Simon les a piégés hein. Tango biso tolobanaka te na ba papa Simon tobenganaka te batu nyonso ba sepelaka ngana kozwa téléphone na bengi papa Simon na zui protocole na ye nangi na solo na papa Simon yo nani na lulendo nyonso ngai papa José wapi kisoloke leleke ya papa Simon azate azana douche soki asilisi kosukula loba na eleki na yo abengaki yo na kobenga si na bengi mbala mibale misato après bakati téléphone bakangi batata na ba mama tokokendeke malembe lelo muke batu babandi kopesaka biso raison ba papa ya mokoto bazalaki na raison tango to bane makamto ane ko lobani bato mokoto kimiala bamiyibi ba rebelle batomboki quelle qualification tozwa quitter bakaboni pona mbongo bango balingi soki basisi ntsinsani bakaboli mbongo lokola papa Simon boyi makambo wana yango wana bango bakei na bango bakei bango moko bakei avant baya kozonga réinsertion il faut basala mukanda même bakontinue so bayoka mais on nous a dit que bokende ki binomo tozui ba mikanda o babengana kinga na centre d'accueil o babengana papa Charles na centre d'accueil o babengana kinga na lemba toye tolax oh mais c'est vrai babengana ki bino to bikasi bango balobi tokende ki biso moko tala mikanda mais baza ba menteur batu wananga bino moko bopesa ba komonyo so biso batata ba mama tozala na sengo bana 26 eloko tolingaki yango wana nzambe akokosaka te tondima tomona pasi lelo lobi bisengo kozapona biso pamba te totosi papa Simon lobi tango ngana sololaka na bandeko na ngai te kasi tondimaka te ale lukutakana banda lelo kosolola pena ndeko na yo te mais ndenge ni papa Simon wana sali mabe ndenge ni ngana solo oh mais ya solo na biso te bobeta ki maboko yipa lobi na bino pe na ba famille na bino boka bwana ndenge bino pe bolinga nga papa Simon na kabwa na bandeko na ngai ai ekomi compliqué kimbangiso ye bana 26 to sepela équation non ngana okabwa na ndeko na ngai te mais bolobaki tokotosa résolution oye résolution ezongisi lingomba na rai kasi lukutakano oye ezongisi pe lingomba na rai tondima ngote siko toboyi mususu tondimi mususu non tondima ki résolution po biso tomoni pasi bandeko nanga tokomi kobela ba maladie tobelaki te. Vous pouvez pas vous imaginer na likambo yebite bakubaksila yo ango likolo mutu batata na ba mama vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui bino bozwaki yango peut-être 10%, chez nous c'était 90%, donc 90% to enkesaki etiki biso na ba sekel na nzoto na bandeko nanga tuzali a moko tanza en santa malamu nangai moko na koloba résolution kasi batu babeti maboko résolution ezongisi lingomba na rai tango nango yoka bongo na leli donc ba papa batu badera yaki lingomba bino boye kozongisa lingomba nzambe pa lo bien bosala natala bino waneza défi munene jire pa ya ba papa lo bien botala lokola bino batu bozongisi banda bozongisa na rai ekokwe yaka na ngoka bosali 1 mètre kwe. Depuis 2014, Tokotonga misé. Si le lot 2018 misé, marquez le pas. Et tonga papa va fungola gelo kona molimo. Molimo kolanda. Soki to sali lokola to sali na Angola, to inaugure bandaku na molimo pe kenzelamo. Limbi sanga papa tikanga na loka yote mtokola. Kimbangi soye. Eunwe embazie
Bossi Bondimaki, résolution. Papa Simon a route à Canada, plusieurs voyages. Ah, Mbalo na bandi, Toko Kenenkamba. Toko comment même espoir non soit qui nango na mai. Combien de promesses tu dois quitter? Maman Marianne a tiki biso. Papa Firmin a tiki biso. Maman a tiki biso. Maman Nelly a tiki biso. Bomona kinde kona biso moko yaki na matanga. Bomona kinde kona biso moko yaki na matanga. Mutakwa kende akufeli mobali. Ba papa Alphonse bande konanga bakei. Bake na ndako ba ya Marianne bakendekiti na ndako. Ba papa Alphonse bakendekiti na centre d'accueil. Aza semeki na biso mutakufi. Tokufeli mutute. Pambate toto sa résolution. Mais bino peut battre il y a 20, il y a 3. Boto s'appelle le Koutakan. Boto sango. Pambate bondimaki papa Simon za na position na ndebo landa epo to landa aveuglement. Toke. Tout site fungoli misu pardon. Bo fungoli misu toke. Otali mutambo nzamba saleli biso. Tokende. Oh en tout cas ngana okabwana ndeko na ngati. Soko le kana mokoto kotana mokoto te. Donc mitwe ko kingwe ko mona pasi yoko leko. C'est quoi cette histoire? Mokoto to zwa ki mapambo. Mokoto ndako mfumo longo. Lelo koma kimiana. Ah non. Nzamba zali. Elengi moko nzamba zali. Nzamba ko monaka, nzamba ko yokaka. Avantage na biso yangwana. Ata bofundi biso nzamba moni. Biso quand ils disent au monde esaninga mawa pasteur na molongo na yo zwipe micro lukutaka no bandi kokosa. Okosa bandimi. Papa mutango nyoso kukende kofunda biso na tima boko na mutuna bima. Heureusement tokolobaka na bino. Mais vraiment okosi na yo pe oleki. Biso to l'exatango na biso na kofunda. Mais oyo bango bako omona Sonia pambate soki na bimisi mikando bafundaki biso na ministère de la justice na ministère intérieur na partout tozana ba mikanda soni kokende ko buka lukuta et puis botambusi yango mokili mobimba mawa lingomba tokomi wapi ba papa esika bazali bazana ko sepela te soki ta batali modèle to ko memela bandimi angani to kotsi trouble na bandimi. Maman a eu un koufi, maman a koufaki, comment il s'appelle? Maman n'a pas papa Tiso. Maman Lissi. Maman Elisa. Maman wana bisoto dareke banamike to yebaki ana mokoto. Tout le temps là. Ba voyage à risquer ba vie naie partout papa ke in Angola partout. Maman wana vie naie mobimba sacrifice ki on pona lingomba. Pa ino son fumalon watindi akei. Son seul péché, pambate aye kozwa traitement dans l'hôpital à Papa José. Mutumoko, ça fait très mal. Maintenant soigner qui peut noko ya maman Sidoni, babi mse penalingo, ba côté qui l'hôpital peut pas nanga. Non. Babi misa epe. Ça qui au moins 10 jours pas nanga. Babi misa mutakson ça ay kotala ina monga futa. Babi misa. Paye kozwa traitement pananga donc pa inanga pe komi kimia la batu boni batinda ka bango te baya ka bango mo batu 3 batindela nga batu boni te kuna nokta papa yo sal sarana moli mona moso donc maman wana son seul péché parce que aye kozwa traitement na hôpital nanga hôpital wana ezana kombo nani ezana kombo nani maman wana est arrivée dans l'hôpital agonisante. Tension 4,2. Tondima kite karobika. Ba kotsue na hôpital, ba réanimer, ba papa lusamuna, ba papa ma ba sale fort. Ngana zala kite na zaki na Pointe Noire na combien lundi? C'est le même lundi maman wana à kotaki hôpital. Mukolami balé na kekuna na kekuta ndinga zala ki asali paralysé, asali AVC, a kokolobate.
Nzamba salisi, to salisi, ndenge nzamba lingaki. Maman neta na remonté, tension est mati. Maman ya mari abengi. Leki nanga boninga bi en tout cas maman wana po bana na e bazakana muta na ya mari na Paris. Na bi en tout cas ya komi malam. Est-ce que na ko solo na bien ko solo difficilement mais au moins ko solo na na memi téléphone et pas ya maman. Na pesi téléphone. Ba solo lina ya mari na moni asepeli aseki pa mate ba solo lina ya. Remonter ah papa zalia wa ba solo lina maman. Mais l'air yaya lo binanga papa je na ko ya ko tala maman no ptana bi ya pardon ko yate. Na boyaki. Le simple fait d'avoir été hospitalisé dans l'hôpital Nangai, donc maman on a mutu moko lukutaka noye, mutu moko ko kendene bembe wana pendant plus de 50 ans, ce qui 60 ans, maman wana a sali na lingomba na ekei pam. Papa Charles na ya Christine bakene matanga wana ba bengi ba bi papa, on dirait moi na muke. Ata mutu moko ya toi, mais franchement c'est quoi ça? Donc le kambo ya mabe to kondima ko latango oya kitoko bolingite me oya mabe bondimi le 22 mars et ko bota makambo ya mabe ba yebani ya malamba yebani même ba me bombaki polele donc biso bana bandoenga to sepela la victoire est certaine. La victoire est certaine. Car ba slogan nyonso to beta ke ko zwana sika na likambo na tango nango to sepela bana 26 to ndima to mona pasi sikoyo kasi bisengo na biso za koya papa lo baki bisengo na pasi e yaka nzela moko to yoka kite lukutaka no pasi na bango 26 bisengo na bango kimbangiso ye mokoto eza lipango ya lingomba tobotola mokoto eza lipango papa mfuma longo asombi na mbongo na ye boya tokozela bino bato angiringiro na kanda baza nango boya kozwa lipango papa diangeni toye boya kaka batata na bamama bofungola baplace ekozala susu te awa pamba te deja kuna na Pointe Noire pa na oti bato nyonso atra bandi koyaka na bango ekofide kuna ekosila nango kuna. Malem bandi ko yanga bo fungula porte munene bo pekisa ba zeteki bo tonisa na zeteki dirija allez bazen allez esengo nikolonioso awa bato atroa batondi apa bo yamba bango baza bande ko na biso bango mo ba benga na bango na mibeko na bango tali ndambe ndeka ko zalaka o ba papa bato ba ko pekisa bato ba ke na nkam bo zui mibeko ya mabe bo tie usiko courage ni bo ko pesa bato ba ya na nkam biso bato benga mono mambu ngena bino moko bato benga ni ba otani nzamba komisaka mutu ndenge mususu eloko ya mabe obosani keza mabe komisiamo ya malamu to sepela bana 26 nzamba ndenge biso sacrifice na bino ezala ya pamba te bosekamaki po bolandaki biso batiolaki bino bayinaki bino na bafamille na bino helelo kuna mabwidi na Pointe Noire biso to kolanda makamu na bango ya lukutakano te lukutakano awe ko yate na 3 papa ba décider ba lobi lukutakano awa biso to lingi yango tenga dai bande ko na bango to banda wana baba niko kende ko tala bande ko na nko soki boko longola biso bolongo so ba longoli ba mwandambo batikala po depuis ba changeaki mukonzi mususu asika kuna ayena ba mikam lokola yatia rigueur na makamu alanda ka makamu no so ankamba batu basi bakabwana bakoma muke soki mutu akufi aboyaki ba makambo alingaki mutu na bango ya 3 na yoka mawa mwana papa na biso mukolo akufi lokola aboyaki ba makambo wana nebembe na ye responsable wana mutu moko akoyiko kendete balela na babafu kande salibana ne musu bazana lingomba te batena ba banzemba mokili batu bakomobina tata na mundimi banda tango ba papa mpona kaka boy makambo mabe kande salibana batie musique ya ba pamba te otani
pa itoko mema bandimi tozana ko sambisama bandimi angani otobungisi nzela donc lukutakano bo encourager ba mbolo ba botosa pamba te bino pe papa si moi tosa gina bande kona lo bino pe botosa kuvanda balabala moko na muta 26 yo za locataire ko zwanda kwa nana opeso mbongo garanti Nzamba longola ka mutu mo eloko wana atie buzo banyos tango yokola na mambo nzambe te nzambe ayebi to sepela kasi l'accident to sepela to kendo lala te to sepela ndelero to zongisa mabondeli makasi pamba te bandeko na biso mingi baza perdi même papa kiso mwana ya mama akufaki mamari mais faut tala makambo akomaki na Facebook alongwe na ye siko ba msupe soni balobaki mingi ya mabe po balongwa kuna baya pa na biso ekomi barrière bo facilité bango na lingi bo landela ka batu maloba te ata alobaki dikamabe tango azongi abo yamba toyokani ha eza na ba choral pardon batata nanga pardon ba mama nanga bo yamba bango ezala ki foti na bango te batinda ki ba mususu on dirait mutu langue drogué oko ndima makambo ko ko ndima te tolimbisa papa lobaki eloko aliboso na mukanda tata nzambe bolingo abipa yo bolingo ezali batu bakoyi ko swana te pai bolingo ezali likambo mabe ko sala mate papa buka ilukuta sikoyo lukuta kano za lokola longola bolingo donc tozala mayele mabonde linde tozon sango makasi nzamba bongisi le biso bisengo pasi na bisengo ko yaka nzela moko bino bolingi pasi bana 26 bolingi pasi biso tolingi nini na pasi nyonso tomoni tolingi nini tozana biso na mingi akoloba te tata nzambe kolo iso papa simo kimbango apambola bino apesa bino ezangi mukolo lelo tozonga na esengo tolongi na biso na komba tata mwana pe molimo santo amen. Bandeko balandi eloko nyonso ezakani bandeli pe suka nango vraiment wana touti kolanda maloba ya papa José kisolokele diangenda ndenge auti kolendisa biso ezala vraiment esengo mingi oyo alobi na biso to meka mpe kosalela yango pote mukola suka tozali futi moko ya malamu esengo kozala pe mingi soki bo s'abonner na émission na chaîne na biso édition Kimbangi TV ba abonnement na bino tozana vraiment pour ça vraiment et que ça la biso vraiment plaisir en plus ba si je suis na bino ba remarque tozana ngo pour ça numéro ezana affiché ce qui bo bengi pe opesi ba remarque na bino to yambango maboko polele ezaki o ya bino Aurélie Bodé simple servitrice na bino pour na lelo to soki wana na caméra tozala ki na Valdi merci une équipe technique mobimba ninge to travailler na bino longo un coup de chapeau hein na Bob Diba mon long ani ya maman Mireille donc coup de chapeau na yo na oyo ozana ngo ba initiative vraiment okende liboso nyonso ya malamu to tombeli bino pona lelo to suki wana to kutai na bino mbala ya sima.